Mutuloko la fondé. Lelo, non, alinga kota studio. Aye officiellement. Yoka bien. Baye officiellement ko senga peut-être aide. Par écrit. Tout qu'on analyse, on a une équipe, tout qu'on analyse, tout le monde qui a nos projets, on les a bien. Total la paix, bon, bénéfice, nous payons un groupe Matubakana, on peut aider. Donc, on a surprise. Na bombe, mais ok. Maintenant, hein, il y a eu des programmes qui sont déjà arrivés. Est-ce que déjà, Sali, quand est-ce que Bakoya? Oui. Maintenant, on a sombi billet, on a sombi billet, surtout, il y a Patrick Bekam. Donc, ces billets sont même des toyés, date. Tant que Zake, de Sali, déjà programme, na Sali, on peut savoir nos dates. Pour ça, la couverture, il y a aéroport, voilà. Donc, on peut savoir nos programmes. Na conférence de presse, moi, au Sala. Donc, au Sala, la conférence de presse, on peut savoir nos programmes, nyoso, par écrit. So bango baya na mundo docteur nangina sali loko moko boyena na zong selo ko ndenge na yokeli yango koto ndenge na obimisa na ngambo mususu il faut qu'il fasse les choses professionnellement là on peut aider alors pour dire que ba producteur bazate na zongeli jamais towe ko produire mutu moko dans le néant. Azata na structure mon côté et l'autre mon côté et pour interpréter quand nzembo bien ya faire rigola nzembe bien ya pepe kale aleyo ya ka keno konsa studio bona cha nzembo wana na pen drive na beta na mutuka na ngai je crois le message est passé hein Dr Matubakana étant que producteur a expliqué balirona sa presse bolanda biso message est ali biso penda pour concert ba tebe to ba moni ba fiche bebi ke beka maroya to zela arriver on na aéroport bebi to tondara. Dans ma conférence de presse, tu es belé. Donc, tu as expliqué clair. Bisope ba oyo, l'ungam na missionné na représenté. J'ai mis dans TV de représenter biso nyonso. Na sali par na ngana expliqué docteur lobi bien question organisation. Je crois cette fois-ci, le rôle à to zaboye, to zapé moi pembeni, to lukato bongisa makambo et ça la moi bien. Nakati oto maloba teli kamoti ko lobali kamboneti par exemple ya ba tu ba okende na aéroport ba ozong sabo. Ozoma neti ba reportage wana ya public. Ezali ba reportage moko particulier personnel. Yoko keno na ndenge no zo image na yo. Ba misu ba okende ka kende ko filmer mpiaka. Ba misu za ko yaga ka akende mususu azo ya professionnellement azo ba image pour passer information na yo. Likamuna uti ko loba awa yango yo. Mbongo te ezangi peut-être na ba producteur. Bon, na tangi ba producteur nyose na lobby surtout ba betisaka ba musicien ba uta Congo. Mbongo te ezangi na docteur Matubakana pour conclure l'isolo na faire. Mais na uti koloba. Si moi je dépense aujourd'hui $60,000, na uta la marché ndenge ezali, est-ce que na ozota 20,000? C'est ça la question comme ça. Tana kenda wij, atana kenda bengela na ba mission nanga politique par exemple. Na yebi na mission ya na kende wana na texte ba billet boyo bien na tia champagne na $50 tu vas sommer champagne na $50. Je ne sais pas. Donc il faut agent moko commercial ya mboka wana apesa biso ba garantie ya la biso makamone tamba. Je t'assure que on peut le faire. OK, merci hein message de l'équipe de Botuna Ibiso boza bon na Mbanza Congo boza bon na Wish boza bon na Lunda. Patrick Bekam aza mosantu te aza na mabe na ye mais aza na bolamu pe oyo ngai na apprécier kati ya Patrick Bekam. Premièrement azali respectueux, azali un jeune petit aza na respect. Voilà. Et puis asololaka na ye malamu. Asolaka malamu. À part ko sola malamu batu po basololisaka ye malamu mingi baya ko plaider pe po aya mbala oyo. Eza Patrick Bekam te za Matubakana pete nano azu ide ezali batu na ye aza na équipe moko monene na Luanda bango baza ko motiver kwa docteur musique elali batu ba musique baso yate musique na biso paza wana tala kaka docteur aza mwana na kotanga kombo mettre le petit Antoine Osenga sozo kanga soki penza yo président Moussa président Alain Vizor na pesi no bambote sika bozali en tout cas na sengi l'humilité précède la gloire en tout cas bovanda boyokana bopesa na maboko dekoza la fierté ya mboka fierté ya musicien na bino fierté ya ba mélomane nyonso balika ba bonne musique et particulièrement na ba o nyonso bazali ba warrior donc wana ezali message ya docteur Matubakana en tout cas bozala penza eloko moko biso lo bana Kikongo lo akala bonso mika miambwa lo alekela kumosi lo asika mena mpe kumosi donc pona ko sala traduction littérale
bozala lokola bapoile ya mbwa bongo na mbwa soki balali plata mbala momona bapoile nyonso etana eza place moko oyeba te ke poile oyo ya mbwa wana poile oyo ya mbwa wana ezaka bapoile ya mbwa donc bokoma bongo bolala esika moko bolamukaka mpe esika moko wana ezali message vraiment na pesi bawario et puis na baleader na bango. Okay. Je crois message eleki hein docteur apesi message biso tayima ramonde kendaka. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte les temps. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte les temps. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Bonjour, bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes, hein, nos Gemilove, hein, Gemilove, bateau va prendre la bango Gemidor TV, hein, Gemidor TV, une chaîne YouTube pas comme les autres chaînes YouTube, et une perturbation ma casse en Luanda, hein, balobi ba chaîne belé penda ba kangi parce que vitesse na mon PPO ya Gemidor TV ba te belé ba okokate, hein, tout le monde a bongo, tout seigneur tout honneur, hein, les boss de Unzinga, à partir de la Suisse, tu peux suivre mon belé, monter ma mabita Nzinga Masamba. Azara toujours premier la paire hein tu peux suivre bambo tebele merci na yo ingénieur Don Bernardo hein yem tasimeli biso le caméra et merci na yo pe ingénieur Patrick Nginama Mulumba yem taza bon na machine hein na ordinateur na montage tu peux suivre ba merci hein bino bato bolanda biso bo soutenir biso et ça la biso kitoko mbote na yo hein balobi Christian Barin na pep na Ralemba Doge hein mosomi ba plaka ba téléphone ba plaka ba ordinateur nyoso beba contacter biso to rememi pas Christian Barin mosomi ba plaka na pasa wana ka ya pep na Ralemba Doge azala bongo na junior malengi dor so lingi batimba openda bakato kwa fu esengeli o maloro ya biso bofora junior malengi dor ingénieur do fona memoruna junior malengi dor asimba openda ko sala bien lelo toza bongo bozomona bongo la référence groupe Matubakani Filush so to vandi awa na décor oyo eza rapport to yo so na yemoko balobi Dr Joël Matubakana tozana ye te robeta masolo na sur internet eningani affiche koti esali boye zongi boye batu ba otuna ba question belé arrivé bokomo bonga ba pour aéroport te ko solisa Dr Joël Matubakana apesa biso ba détail marambo to moni biso Gemidor so to moni ga eloro to kitara sur terrain to so bon information na source to ba close makamyo ce que ça va to zongi li pe docteur pour to sala émission awa na ingénieur donc kaka yes là 3 mois passé 4 mois passé to solo na docteur promettait biso makambo pour l'année au 2024 tout ça dans novembre bientôt là année aussi là to sola to yeba makambo prometaki biso bagolo bazana ba Hollande biso prometaki bango fira obeta na 11 de novembre to yebite comme na 2025 nyonso na to solo na docteur to pe simbote boa tarde Dr Joël Matubakana. Muito bom dia e boa tarde, meu caro jornalista. Saúde, doutor. A minha saúde está boa, graças ao diabo. Estamos bem. Graças a O que eu que on. Docteur bana biso boende nini aba maramongo ba bilwa de peli mota wa ba boss beli na ninga Luanda netika kana momba systématique mais grâce à Dieu mais grâce à bon na bité so yoki nini mais on a lobby yango la yango na na bité so yoki nini boni basango ya groupe Matubakana Filush bon est-ce que groupe est bien tonné groupe Matubakana iza nango na lolenge na yango esaka na concurrence na mutu te biso tozaka na ndako na biso tolobela na biso pe mutu te bon mingi balobelaka ko baleki so baleki yo kolobela mutu wana leki yo alors biso tolobela biso mutu te yebaka groupe etambola nango bien tozali na ba projet na biso na ndenge na biso toujours tosala na biso ba projet na ndenge ya mutu te comparaison pe na ba projet tolanda mutu te mais batu nde balanda na bango biso eza normal eza na normal balanda biso parce que biso tozana étoile tozana eloko ya nzambe tolanda na biso mutu te tosala makambo na ndenge na biso tolinga na biso pe komema préjudice na mutu te oyo ya biso oyo tokoka tokoki oyo tokoka te totiki donc tolanda biso via mutu te groupe Matubakana ezokende toza pe pressé te tozolanda mutu te bazolanda biso pe te za pressé te mais bon après voilà on est prêt quand on veut faire quelque chose on le fait. OK merci hein tolinga tozana no basango marathon eleki awa soki à 2 reprises hein
esili date mosusu oteki su ba place esili basanga marathon na est-ce que ba mama oto bana ko mona awa ero ezali nde to sa émission boyoka kuna bazobelela soki nani et déranger biso be moi trop na période wana mais ezali na bénéfice ya groupe Matubaka na filius marathon l'équipe bien. Bon, marathon de l'équipe bien prévané que tu l'as dit 3 fois. 3 mois de suite. OK. Sur les acquis bien on n'allait pas le faire. OK. Donc mon côté à cela que l'autre moko que sans azala na intérêt moko quelqu'un. Malgré biso groupe Matubaka intérêt na biso zalaka na moment wana te. Donc on fait nos projets, on gaspille de l'argent aujourd'hui pour na lobby. Docteur Matubaka na patron ya groupe Matubaka ne fut azali politicien. Il fait la politique. C'est un homme politique. Alors to visa ka lobby. Amona ke no betsa misembo, abengi misembo. Oh asalampiaka te, c'est moi Matubaka. C'est moi le patron. Okay. C'est moi le payeur. Okay. Donc mutu moko ta pesa ngambongo betsa mutu boy. So na betisi misembo boy. Na mbongo na ngai. Alors nazara na vision moko futuriste. Voilà. Ezalata espace la référence 6/6. To projeter yango pona barte na loba yango déjà mingi. Ezalaka barte. Ezali espace moko to sali que nós chamamos em português para eventos ao vivo. Donc l'activité nyonso ezali en direct. Ezala ba mariage les kakawa, ba catch, judo. Je ne sais pas quoi. Donc makambo ya ndenge na ndenge les kakawa. Donc ezali barte. Espace pour na événement culturel ya ndenge na ndenge mode zalaka ba événement ya ba sapeur ya ba miss donc ba événement ya ndenge na ndenge na zongeli ezala ba mariage ele kaka donc yo pe mutu oza na mariage oza na poto na ko espace la référence c'est ezali biya bo sololi ezali tala rappel oza na podium ba bongisa ba marié tout ça na bato ba spécial pour le bilo ba vanda ba table ozala masole ozala ça va. Donc voilà, donc biso to travailler kana lo lenge na biso. Na ndenge na biso. Donc on n'est pas comme les autres. Tozali na lo lenge moko ya biso moko kaka. Tozali ko créer lo lenge moko ya biso moko kaka. Alors bar comme tel, c'est pas notre souhait. C'est pas notre souhait. Alors bato bako tuna mais pourquoi ka souvent ça au tchaba kiti peut-être pour na bar non? Tant de ça l'espace. Les deux sociétés ya masanga ya mboka na biso ba solliciter ngai. OK. Ngalo non espace bi tozali ko fonga l'espace ezali pona ba événement en direct. Expliquer bango projet. Expliquer bango. Muta pesa ki ngai projet ya malamu ezaki groupe référent ya Tigre. Alors baye bon likamutelo ko les abongo mais mukolo ezali que ozana ba événement te. Tika mutu alinga ya komela tigre azala moko bazala mibale bazala misato baya ba mela tigre na ba. C'est pourquoi mais sinon on allait fermer les jours qu'on n'a pas d'événement. OK. To fongoli comme ko tozan événement. O tozala mission événement te to kangi. Mais bato ya tigre basengi okoteka kaka tigre. Yango mona kanom kolanto so tozan ba événement te. Olingo ya komela tigre papa ozala invité yaka. Olingi na yo te. Papa keneno isi ono vanda po mela matsaka no olingi komela. Donc biso awa to salaka na lo lenge wana. To sali barte Matubaka na asali barte asala barte pe na otikala ko sala ka barte boyo kam komso na longo yawa o na ke fonla kwemo boyo Matubaka na sali barte jamais de la vie. Ezali espace pour na ba événement en direct. Mais dans l'ensemble je crois que marathon ezalaki awa bino bato bozana Luanda awa palanka batama bo bandeko ya batama Petre Angol bandeko ya ba misebele ba beti awa ya bandenge nyonso na ebite docteur to eza na polémique te artiste so bola na biso Ali Jabir bino nyonso pena o bola na biso tu pesi bino mambo de place boza pas une artiste tout ba beti pour tour pena ba te bele ba beti na sur même yo moko o découvrir pe ba misebele ka na tour na bango nyonso est-ce que c'est un artiste moko o a marqué yo je ne sais pas na ebike yo ça no pe muta polémique to linga bango nyonso. Mais est-ce que ça a marqué vraiment? Ou soit dans journée ou na habité sur les plans il y a vente, sur les plans il y a plein, sur les plans musique, moto a marqué vraiment. Bon utikolo ba penza très bien nga nazali papa. Nazali papa donc dans le vrai sens du mot. Nazali penza papa. Papa na tango za na bana 12
koloba te ke mwana oyo Oyo. nalingaki mingi mais na motema oyebi na yo ke non mwana oyo azali tellement respectueux mwana oyo asalaka misala na ndenge elongo bani mwana oyo atalaka bandeko na ye malamu eyebani me papa kobomba obese na se ya motema alors mais nayebi ke musicien nini oyo azali boye oyo azali boye oyo azali boye oyo aza charismatique oyo ayembaka bien oyo ayembaka moyen oyo ayembaka na niveau moko mais nakoki kodévoiler yango boye surtout boye na télévision c'est pas du tout éthique mais elongo na oyo koconseiller balanda exemple ya Fondé Mbonda balanda exemple ya Ali Jabir donc so deux musiciens nazotala koyemba te nazotala kobina te nazotala aspect oleki no bato bazali ko respecter musique na bango bakoki kosomba guitare bakoki kosomba ta mwa kombo na ye basi arepetaka nango na ndako donc Ali Jabir na organisation bazali kosorganiser et surtout bavandisi équipe na bango Jabir aza na soliste ya ye na kobeta nzonzi quelque part en tant que papa na yo koloba te ke mwana oyo aleki mwana wana aleki mwana oyembaka bien wana yembaka bien bango nyonso bazali bana na ngai alors mais lokanga na kopesa conseil et puis na kopesa encouragement na encourager Fondé Mbonda na encourager Ali Jabir ce sont deux musiciens au bazali kenon bavandisi structure na bango soliste oyo ya Jabir soliste oyo ya Fondé mutu ya Mbonda oyo ya Jabir mutu ya Mbonda wana ya Fondé babetaka esika mosusu te bazali ba élément ya Jabir bazali ba élément ya Fondé voilà et puis à part ça namona yango te et puis à part ça le deux missions na kotanga kombo donc Jabir na Fondé Mbonda bazali pe na musique kaka bakoki kosomba moi instrument na bango moko basalaka ba répétition pe abetelaka na musique bango mibale bakoki kosomba moi biloko na bango ata mosusu moi likolo o mosusu na moi mais au moins na musique akoki kosomba donc c'est ça l'organisation donc ba musicien mbele balobelaka makambo ya production na ngola ba producteur bazate mamangola babetsaka ba show mais comment ngana ngene ko produire musicien moko boy aza kuto ata na structure te comment on peut investir sur rien mutu olingo betisa ikaka akomi osenga na yo producteur mbongo ya billet ya taxi pour na ba musicien na ngene ko lokotalo quelque part ba ya ko betele na voilà donc ozoma badon tango bayaka et puis voilà ngana désencourager bango baluka nde basala effort bavandisa ba structure na bango bakomema pe bato baza na volonté ya koaider culture lokola babiso po toyeba pe komeka kosunga bango tokoki kosunga mutu dans le rien te là on peut pas le faire mutu lokola Fondé lelo non alinga kota studio aye officiellement yoka bien baye officiellement kosenga peut-être aide par écrit to analyser nga na équipe to analyser to moni que nos projets wana eza bien total pe bon bénéfice ni pe na groupe matubakana on peut aider so bango baya na monoko docteur nangina sala loko moko boyena na zongse loko ndenge na yokeli yango koto ndenge na obimisa na ngambo mususu il faut qu'il fasse les choses professionnellement là on peut aider alors pour dire que ba producteur bazate na zongeli jamais tokoki koproduire mutu moko dans le néant. Azata na structure mon côté et l'autre mon côté et pour interpréter na ka nzembo bien ya faire gola nzembe bien ya pepe kale aleyo ya ka keno kota studio bona cha nzembo wana na pen drive na beta na mutuka na ngai ou bien na cha ngo na esplanade na ngai voilà donc je crois message à moi là pena docteur Zoloba donc encouragement na artiste Fondé Mbonda félicitations peu déjà parce que tu yebi instrument masola ou to sola on peut avoir déjà par rapport à l'instrument et puis mo Fondé Loba donc ba musicien oyo boye ba robeta na instrument na tete ma kamana le ki même si docteur nga lobi ye asangisaka ye asangisaka et puis beaucoup de courage na yo pe artiste Ali Jabir na ndenge de Jésus qui ne moi 1 2 3 nyo se bandaka na 1 et puis tombami ba musicien misupe botikali en tout cas bino pe bo sa ba fort bolandaka likolo wana baninga ozama kitano parce que c'est ça cop no yango wana oivra na musala wana faut le ko bongisa non oso voilà à moins que ça cop no to sala ko saleka c'est ça cop na yo faut le ko o bongisa merci dans l'ensemble je crois docteur Lobi marathon et l'équipe normal
tellement bien tolonisaki toi face pourquoi maman basengi lisusu OK, basengi lisusu. basengi lisusu donc mais selon bango fallait to banda déjà Oh. nga lobaki non to pema pena no bino pe bo pema moke ba mama ba papa baza na posa mbilo na banda Na banda. bola ilakanga wa Bazalaki awa tongo ti tongo. tongo ti tongo Mm. alors C'est dasengi pour quand? Mm. ekobanda le 1er décembre alors nazali na fierté ya koannonce bino ke le deux missions nauti kotanga OK. parce que bazali premièrement pe respectueux et puis deuxièmement bazali koorganiser bastructure na bango Bastructure na bango. donc tozali na le dimanche oyo tofongola na musicien Et Ali le 1er Djabir décembre. le 1er décembre OK. ezala un certain dimanche c'est Ali Djabir OK. dimanche ekolanda Fondé Mbonda OK. donc pour vous dire que lokola baza na bastructure moko soudé ya bango moko donc esengeli mpe topesa bango maboko OK. Vous démarrez ata bazwi 5000 kwanza ya pamba donc eza important na oyo azwi eloko te Ah, wazwelo. et puis azomonana oyo bakabelaka bango na podium na ngai awa Wana ndenge na bakatela ngai bakata na bapareil na TPA, ngai baTPA na ngai bazwaka ba 500 ba 600 ba 700 kwanza OK. yo vandi na ndako ozwi yango te C'est ça. yo osalaki monene na yo na ndako na bino Ouais. me baninga na simplicité na bango bazali kotravaille et puis bazo kozwa bamike mike na bango Maintenant bazo kosombela ngo mpe bagitare il y na a bakombo. pas de instrument parce que Voilà. là na ba musa balingi. Voilà. Ndenge ba le 1er décembre ici là quand? et aussi là le 1er janvier Le 1er janvier. voilà Mais na kati wana ndo lobito bandana artiste Ali Djabir le 1er dimanche Hollanda et ozala bongo Fondé Mbonda. Mais na kati wana ba mise misusu pe ba robeta non? bien sûr Bien sûr. tozana tozana na reprofiter maintenant na pesa bino calendrier mais nyonso pe te OK. na koannonce bino que dimanche le 7 tozali na artiste Baserkali Ipupa chante Fali Ah. Ipupa Aimba donc tozali na concert tozali na concert le 7 OK. décembre un certain samedi avec Baserkali Ipupa donc lobby bozwa déjà fait lelo na boto na lobby bozwa déjà affiche ozala déjà publié OK. Baserkali Ipupa chante Fali Ipupa alors on a bengisi ba warrior nyonso nayoki mwasi aussi parce que nga lokola nazali producteur nazalaka pro mission te to pro musicien wana soki naza na mission mo nalingaka eza na kati ya motema na ngai parce que naza quand même mpe motu OK. naza motu mais professionnellement naza na choix te naza na musicien oyo te ko nalingaka ye te aza te ezala mpe kaka naki ngai ma personnalité naza naki ennemi na musicien moko te OK. alors nalobi kaka ke nayokaki bafan to mpe bawarrior ekoma déjà deux groupes na Luanda Ouais, moi problème ndenge nayokaki pas tozwa bango tomeka olobela ba ndenge nayokaki mais en tout cas soki bapermettre nga bawarrior nga na koluka nasola na le deux leader ya ngambo en tout cas omoni soki bato baza na bomoko balingani mingi mosala mpe ekendaka tellement malamu mpe efongolaka banzela ya bato donc a inimizade comme nós falamos em português não resulta nada bem ao contrário efrenanoka toujours bavie ya bato et puis misala ya bato donc nasengi mpenza avec tout respect que je dois à tout le monde bawarrior en tout cas boyokana bokoma eloko moko bokoma mpenza eloko moko nayebi bakombo na bango te warrior ya Luanda je crois que le président Alain Visor aza wana pe voilà Alain Visor aza de l'autre côté mususu pe président azali tozwa yango nayokaki kombo ka bamusulman nayokaki Musa Antoine osenga so ozokanga soki eza mpenza yo président Musa président Alain Visor napesi bino bambote esika bozali en tout cas nasengi l'humilité précède la gloire en tout cas bovanda boyokana bopesa na maboko ekozala fierté ya mboka fierté ya musicien na bino fierté ya bamelomane nyonso balingaka babonne musique et particulièrement na baoyo nyonso bazali bawarrior donc wana ezali message ya docteur Matubakana en tout cas bozala mpenza eloko moko biso toloba na Kikongo lwakala bonso mika miambwa lwalekela kumosi lwasikame mpe kumosi donc mpona kosala traduction littérale bozala lokola bapoile ya mbwa bomona mbwa soki bazali plata bala momona bapoile nyonso etana eza place moko oyeba te ke poile oyo ya mbwa wana poile oyo ya mbwa wana ezaka bapoile ya mbwa donc bokoma bongo bolala esika moko bolamukaka mpe esika moko wana ezali message vraiment na pesi bawarrior et puis na baleader na bango
Ok, je crois message eleki hein docteur apesi message biso tayima amonde kendara tant masoleuse ala kana ba musicien senga rapé ba fanu baza abayaka to mona ngonde nini ba patu jigale mbatable bayaka osolana docteur pona obungisa makambo wana me biso déjà na affiche auto mona ki o pende ta biso to ya awa to moni bongo Patrick Bekam azoya Luanda to biki année passée Fabrice Maestro mutu a fêtaka na batu awa les 31 tout ça les premiers tout le monde isko l'œil du maître ndé mutaroya masola ngo zanini Patrick Bekam tout le monde déjà fiche ça les mingo ba close mamunyo so OK to ezana mo marambo o petikali non ngana Patrick Bekam tozala jamais na problème bato mokili la fois dernière ba kotsa moi likambo moko boye o ezalaka nango te OK bato bakana na aucune dette nazali na nyongo ya mutu te na mokili nalobi yango na kati ya télévision na yo awa Gemidor TV oyo ayebi ke matubakana dev aya oluka ngai yako luka kutu biso nde na kofuta no boluka ta ba musicien yako luka ne biso to so open no expliquer biso oyo luka no te nazana nyongo nanga na defa boy na zongsa boy na betisa na beta place boy apesa ngai boy toyokana boy ba papier yango ba preuve ça ba preuve yango mais soka zape na preuve ta ya te po existe que nous chamons en portugais jusqu'à l'unia d'autres OK donc aye kaka pa ya koloba nega mpona kosalir mu donc tant koya yaka na preuve ke no te na beta concert boye toyokana boye tala ba preuve yango apesa ngai boye atikala na boye apesa ngai te alakisa bino ba preuve apesa bino ba preuve en tout cas ya pena naza mutu musu na bosana ke naza na mémoire ya éléphant na bosana pamba te nazali na nyongo ya mutu te avec Patrick Bekam mutu yena bien donc Patrick Bekam tout déjà là donc siko ye mutu azodefanga na orchestre na ye Patrick Bekam mutu azodefanga siko na orchestre na ye bango baodefanga aza déjà na eloko na poche malgré bato bazanga nous chamons en portugais scrupule alguien veut me dire qui anda pour aller makambo tambola boyo te monsieur moko boye aza déjà na ba comment on dit aza déjà na ba succès na ye aja kobeta Luanda ya ofele mais bato ya mokili bazanga soni poko na beta Luanda ya ofele to yebi wa bazui ba audio wana batindeli ngai matubaka et puis ba audio misusu batangi na kombo ya musicien lokola Patrick Bekam ba musicien ya Luanda ya diaspora nazo pia bango mbongo na pia bango bakache baozo ba 100,000 na bango ba 80,000 ba 50,000 kwanza na bango ya ofele ya bazo beta teke ngana senga billet non ya ofele porte ouverte mutunyo sakota bazozo ba 100,000 ba 150,000 ba 50,000 ba 80,000 attendendo a dimension ya ba musicien ngo nazo pesa bango bambo wango bocheli bango ba instrument bongo Patrick talabosa kana soni quand même Patrick Bekam aya ko beta wa azana eloko moko te bo respectera bato et puis Patrick Bekam pour on signaler bato ba éviter première fois Patrick Bekam aya na groupe na mboka oyo ezalaki toujours na bokasi ya Dr Joel Matubakana ndete mona Patrick Bekam ba concert liboso Patrick Bekam abeta awa na orchestre na ye montant vraiment indépendant toujours groupe Matubakana ifulu sunte benga rai bongo ba série wana kutu ozara ya ofele bongo lelo o kutu po ba série wana Bekam nga zana lelo mati ba série wana bekaka je vais vous dire quelque chose ezango makamute ngana landa bato na bazolo ba hôtel mamoni ko sama tubakana te balo ba hôtel mana bango te liboso ya matubakana balo parce que ba que ils sont des menteurs ba na ba on peut liboso na ngati ba kokani pe na ngai te tozana écart moko tellement molai alors liboso pe balobaka mamba Bekam hôtel Bekam major Luanda na $1,000 o ba futi aza na contrat $1,000 bobenga nani Patou Zigal mbata de pourquoi ça l'émission na pesa Patou Zigal ba millions de kwanza pa na soma ba dollars de la artiste na ye ba millions de kwanza et puis avant zo ba millions wana azo banga okenda ndako na bango alobi docteur na mema ngai na mema Patou Zigal mukolpena ngena ko bandako na ye na mema ye na ndako na ye po kifunda ba kwanza zalaki nango ezaki responsabilité parce que Bekam azana na confiance ya Patou Zigal mais na ebisi a part wana nazaka na poto Bekam atindela ngai frère na ye na poto na pesa ye mbongo anero
na ndenge ya poto à part ba millions nga na pesa pato égal à somba dollar atin de la patrie Beckham. Mais les gens disaient à l'époque que Beckham mazo ya na contrat ya 1000 dollars. Donc tala batu ya mokili. Batu baloba na bango kaka. Tala batu ya mokili. Batu baloba na bango kaka. Soki zalaki bongo Beckham ayaki, mais tout le monde alianga ya deuxième fois. Quand la première fois na kutu ayaki, so ayaki ofele. Mais après, le sénateur Paul Toudi le temps a sola inaye, a sola toujours na docteur. So ayaki ofele, je ne pense pas que Toudi le siko zali batangi kombo na siko zali mbote na yo, Toudi lo apesanga 500,000 kwanza. OK. Apesanga 500,000 kwanza. À l'époque 500,000 kwanza à peu près 1000 dollars. Pourquoi pesa ngai et puis a foutu le sous Beckham. Alors mutu ayena 1000 dollars, ngana zola sous 1000, na bêtisier déjà. C'est maintenant sous 1000 dollars et pas ya Toudi. Donc 500,000 kwanza plus ou moins koka 1000 à l'époque ezaki plus ou moins ba 1000 dollars wana. Plus ou moins. Donc bato mokili baloba na ba kaka. Donc bango bakanso balobi bongo ba ridiculiser artiste ou bien ba ridiculiser docteur Matubaka na loin de là bazaba na mike. Na ko se comparer na bango te. Merci docteur. Tout ça ce programme wana ce ko ça indeni na Beckham tout le monde le 27, le 29 et puis les prébi. Bon, tous allez na concert, 3 concerts, on a 3 productions. Na oui, mutako tuna pourquoi 3 productions? OK. Kandaka ya docteur Matubaka. Kasi yango na tant beta maso fele ngala ba bon fele 3 dates. Mutandi me fait beta sous 3 dates sous 3 dates sous. Donc le 27 mais au seul moment séparé ezala kaka na kati ya marathon et kozala kaka awa na kati ya marathon pour vous dire que na marathon mais ozala payant. Non, mukolo wana les 3 jours wana batomba wana ka marathon ba oteka te. 27 pena billet na porte. Billet na porte mukolo wana marathon ne ko sala te. Donc marathon na bango na 27 jours. À part 3 jours wana. Mais bazana cadeau bino mon pe cadeau surprise bozo. Le 31 tozana musicien mo pas au Congo a robeta le 31 wana eza surprise. Cadeau na opesa ba mama na nga ya marathon na awa. Maman na musicien mais bango ba le 31 Michel Munene à cause akoki kozala pe papa ya Beckham. OK na bino ga bon mais surprise le 31 décembre awa donc on a surprise na bombeli bino bisa bino. OK maintenant hein na évité programme so eba déjà arrivé est-ce que déjà ba sali mamunyo so ebi quand est-ce que ba koya? Oui. Maintenant, na sombi billet, surtout ya Patrick Beckham. Donc, ce billet sont même to yeba date. Tango ezake to sali déjà programme na sali na opé sabino date. Pour ça la couverture ya aéroport ndenge zaka voilà. Donc na opé sabino programme na conférence de presse mo to sala. Donc to sala conférence de presse kana opé sabino programme nyoso par écrit. Et puis ce peu bolingi na linga na ngai bongo te parce que vantar et ya pona bato nango bato misu to botama to koli na ba séminaire to zaki na ba vie moko masi mango to bimi pe na séminaire to komaki pe na ba vie moko boye moi okangisa basuki moi kikuluna to sali yango na beta pe bien ndo moninga na beta pe makofi bien to yebi to mona club ebundaka na beta penza makofi club ebundaka mona ngo je suis le président du club donc na makofi mais loko siko pesi biso moi kimia ba responsabilité on fait la politique aujourd'hui mais en tout cas soki pe mutu e baluki na siliki penza na bossa na beti yo penza makofi nanu si manango na tindeli batu balie yo si mana tindelo l'état asimbi yo mais kasi loko wana yango batu bazo déplorer hein na makambo o penza batu balobaka mingi pona docteur Matubakana je crois eza yango wana docteur Matubakana producteur mais yemoko asala boye yemoko sécurité yemoko boye tout monde ba conseil betama na junior awa toyebi mambolekana docteur Matubakana na ba journaliste problème de biso boto sala wana à l'époque tozoyeba doki pono ya concert à docteur Matubakana il y a problème ba journaliste ba lembe to wana ke so ba concert na été boye tout ça là mais pourquoi siko ba biloko bongo docteur quand yo moko lobi mutako ko pratiquer mutako za sportif mutako za makila moto mais ba responsabilité musu esa la raké et là au moins mais mutako maîtriser ka docteur mais pourquoi mais banda na koma docteur Matubakana sina beta mutu docteur to lo bakara mutu monga na beta kambata maître un certain maître soit disant maître ka nde beta kambata wana penza na beta ka imbata na yo sa bandi penza yo à part ye mutu te à part na beta mutu donc to na lwanda siko koloba ye mususu bon ngana za na bizali moko bolimbisanga ba téléspectateurs ngana za bizali moko ya ba blague il y a parfois vraiment je blague yo mama na yo bolimbisanga ba mama mina lo bango na ndenge ya mabete
donc na mesana bon na saka ba Moto blague ayebi, ndenge ayebi. wana. O ayeba bika na te docteur Azala asaka ne ba bongo. blague na ibongo Bon. mais en tout cas je suis respectueux. Ok. Nayebi ko respecter bato. Nayebi ko respecter musala ya bato. Na melaka mutu mbongo te so osalinga musala okozwa mbongo na yo na ndenge toyokanaki. Ok. Likambo uti koloba ba journaliste donnez-moi 2 minutes. Ok. Ingénieur donc tu vas fixer ma docteur. Likambo ya uti koloba wana ya ba journaliste à l'époque. Bon, nga nazalaki na projet to pe naza na projet ya kosala télévision. Mais télévision pas comme les autres. Télévision penza ya télévision et kotalaka makambo ya culture et art. Ok. Alors, ba concert nanga nyonso na olingaka te batu ba enregistrer ba filma ngo bazwa nango intégralité ba kende na yango jompa ngamo naza jamba concert ebele na bombaka yango ba concert wana nyonso ti lelo na bombaka yango na nde na uta koloba na ebandeli nazalaka pressé te. Chaque chose a son temps. Alors pourquoi est-ce que yo ya bino ba journaliste ne bon ya mona boye 25 chaînes do boya bokota na bino kaka ndenge wana bozwa ba intégralité ya ba concert na bino ata bino moko ata yo moko Gemidor TV ata Gemidor TV bino moko concert na ngai ba dépense na ngai bele yo ye kaka ozwi ba image na yo nyonso wana okena yo ata tu billet pe ofuti te ata ki bon samaritain yango mon frère. Docteur côté opena o esa makambo o etali biso presse hein je crois ba confrère belé ba Holanda biso na minute esenga un peu moi ko expliquer makambo. Docteur problème c'est que quand ngo lobby bino boza côté production biso doza presse o to accompagnaka. C'est pas seulement na Angola, même na Congo, même na Poto to monde ba ndeko ba beta ba arena. Na ba ndeko nyonso ne ba beti ba arena wana presse o eza bongo na Poto ba accompagnaki bango ba sala ki non promotion. Bambonga promotion ezali leo to mona fait rigolo obeta bongo le 26 avril hein na défense arena na Paris mais ben mission nyonso eleka na Poto logo affiche ya faire eza wana ya concert o mona yambi mutaka mususu même mupandi wana faire eza déjà promotion wana ko ba sala. Alors jour à concert et arriva que normalement la presse atana mamba sport ou kela tu aura toujours na macaron ezala wana eza ya presse badge eza wana ya presse aroya ayo sa musala par rapport à intégralité ezo dépend d'une organisation pour tout le monde même la concert à faire ba chaîne YouTube où il y a la intégralité ba menacer yango qui n'a il faut même pas quand ba chaîne Voilà. mais du moins bazalaki na ba badge pour encore ta concert beaucoup ti bosali promotion mais vous avez droit de intégralité te merci au lobby tellement malamu mozano côté na ngai ils ont de compréhension na bino matubakana tope groupe matubakana aza obligé te apesa ba badge na ba chroniqueur nyonso. Mais c'est pas gentil. Ezalaka pété. Non, nombre moi. Ceux qui bosa 100, donc naza obligé na kota bino 100. Bozwa ba badge bino 100. Non, ezala na makambo lo uti koloba ya publicité, c'est la même chose. Ngana ndimite za la faire azobeta. Abenga ba chroniqueur nyonso ya mokili. Apesa bino mbongo. Aizana ba oya kopona. Il y a toujours une sélection oui. Aponi ba oyo apesi même pas moke pona publicité. Oyo pe ba okota po bazwa ata ba extrait ya pamba. Bazali pe limité. Bon. Baza pe limité voilà matubakana azana point wana. Bo lo bagano matubakana alinga ka ba journaliste te. C'est faux. Wana ezali simplement interprétation na bino na incompréhension na bino. Na lo ba de compréhension te. Incompréhension penza. On a boy ironie. Laisse-moi être direct clair. Donc na bon et puis les kamboto solo nango na to solo ya nango déjà na conférence de presse mon na salaka na premier arrivé à Padri Bekam. To sala vous n'est pas gêné au boulot. Voilà. Donc na lobela yango na za ennemi na binote mais bien au contraire. Bino nde boyaka moko na lolenge mo bo imposer ngai. Et la chose que Matubakana n'acceptera jamais. Imposition non. Boya to solo là. To soit moi un commun accord. Voilà. Et na bino boye kaka na lolenge na bino boye so combien boko taka non. Somba billet. Et ça normal. Alors ba oyo bazali siko na kati ya organisation. Vous avez vos bâches et vous entrez. Voilà. Mais malgré tout, tu as droit à intégralité. Je crois le message est passé. Voilà. Hein? Docteur Matubakana, étant que producteur, a expliqué, bah, le sa presse, Bolanda Bisso, message est allé Bisso Penda. Pour concert, bah, tu vas te fiche, baby, que Kamaroya, tu vas l'arriver au aéroport, bah, tu vas Dans ma conférence de presse, tu es belé. Donc, tu as expliqué clair, Bisso Peba Oyo,
l'ungam na miso na représenter je me dois te représenter biso nyonso na sali par na ngana expliquer docteur lobi bien ça question organisation je crois cette fois-ci le rôle à toza boye toza pe moi pembeni to luka to bongisa makambo et ça la moi bien na kati oyo tomaloba te likambo ti koloba likambo neti par exemple ya bato baokende na aéroport bakozongisa boye ozomona neti bareportage wana ya public ezali bareportage moko particulier personnel yo kokende oyo na ndenge nozwa image na yo bamisusu baokende kaka akende kofilme mpiaka bamisusu akoya kaka akende mosusu azoya professionnellement azwa baimage pour apasser information na ye c'est tellement normal et passable alors ngana se nayebisi bino mpe boye en avance j'avais déjà dit ça na bengisaka Willindeke et puis comme doyen mokolo nsima nango ye abengisaka tovanda liboso wana nayebisa bango déjà eloko moko oyo bobetelango mpenza mpe sete moi j'avais dit ceci nasalisi baconférence de presse ebele epuis nalinga kofuta 1000 2000 3000 kwanza te bayebinga bapesa nkombo monsieur le 20 000 alors au moins nga napesaka ata mwa 10 000 kwanza omeka kosomba ta unité omeka kosomba ta sucre na yo omeka kosomba ta mwa transport ozongela na ndako alors nazaka na limite mponga nayebi ke no naza na 200 000 kwanza mpo mingimingi napiaka bango 200 000 kwanza nayebi ke no na 200 000 obenga ta 10 chaîne ezala ta mwa 10 chaîne kaka naponaka pe te mo nabengi journaliste moko bachaîne nini eza na mwa visibilité nalibo obenga bachaîne wana mwa 200 000 kwanza moko eza wana voilà le 200 000 là nazwi chaîne nazwi napesi so eza 10 chaîne moi bozwi mwa 20 000 voilà alors soki bino boye ebele babengi no na ndenge na bino peut-être bakoti bino te bolobake no non matu baka na bengani bato non ou bien musunga na loba non soki baye ebele wana siko etali ngai te so bakokabola 2000 c'est pas ma faute mais wana siko boloba na matu baka na futi biso 2000 OK voilà donc so mona ba makambo nyonso et puis l'autre chose c'est quoi moi j'avais dit ceci liboso ba opesa mbongo wana avant mais tango activité koya ba chaîne misu bakoti na bango ba image tope ni na ba ebele mais tango ekota ba publier na bango te ba lien zomona na te mususu tango ko publier okende na compte wana 3V wana ya nani ya mutu nanga ya presse wake okota pota na tina babone otala batu oyo ba chaîne oyo bezuzu ba mbongo boye mais botala siko api bakota boye 3V wana siko 2V wana moko ya ye moko mutu atie mususu ya directeur nanga ya presse mususu ngamo pona kende ko confirmer na ekuta 3V siko na yanga 3V ali opesa ozwaki 20 000 kwanza malamu na cha 20 000 kwanza na pesa mutu nanga moko boye kelgo alia na ye c'est pourquoi na ye koloba si toi obachaka te ngone koloba no à partir ya lelo na ko pesa lisusu mbongo na conférence de presse avant te je donne de l'argent après avoir que non Gemidor TV a lancé déjà a lancé na YouTube a ekoti botali to confirmer ekoti to bengi bino boye bozu mbongo na au lancé te ko senga mbongo ta koloba te ko matu baka na melinga mbongo jamais de la vie donc boza ba mauvais travailleur voilà aucun dans le bango depuis la fois dernière avant dernier concert il y a partir de quand j'avais fait ça ozomona na ya combien de groupes ya kawa bozaka plus ou moins 20 mais 5 ans bakotaka le 5 wana bazwaka mbona bango et puis bakotaka le même jour balandanga nzela nzato na memba ngako na memba wana mituka na ngai na Atlantico na pesa bango mbongo na kati ya mutuka le 5 wana bamisu bakotaka te bazwa pete voilà donc bon mema ba concert zo ya pe mikolo to sa ba combien de presse na ko pesa mutu mbongo avant te na ka bino mai bomela bière bomeli mais mbongo moi ba 10 000 kwanza na bino wana ba 20 000 kwanza na ko pesa te soki botie bokoti ba émission na bino na ba chaîne na bino. OK, merci beaucoup hein, je crois docteur a expliqué normal hein et ça docteur Yemoro Mutu a ça l'organisation na ye Yemo Mutu a dépassé ba mbongo na ye donc akoki ko za na vision to idée na ne oya lingi et biso pe na ngam la biso après to linga to sa musa na biso na ndenge oyo sengeli je crois to landela bena marambo parce que novembre ngoyo d'ici début décembre que là to agents la présidence ba date arrivé il y a groupe maramnyoso to rozoyango et ça biso bien maintenant pourquoi les choix ya Patrick Bekam question mususu yangwana
Babi docteur trop collé na Patrick Bekam ba yeba te so ipe moi lititi moko boye o Bekam azara nango uta pas docteur to ndengeni oyambela biso Bekam wa pour la deuxième fois troisième fois Bekam kaka pourquoi seulement aussi longtemps na kin ou soit na Congo na musique à Congo ils appellent na batu misu lelo oyo pe bazo mériter ko ya pe to musu na Angola pe ba beta ndule po ni ka Bekam ou soit po yene muta sola na yo bien donc bilon balé code les gars moi ça va bon ezana bato ya mokili balinga mingi kolobela mabe ya bato bon surtout communauté congolaise que j'aime beaucoup malheureusement mais tozwaka pe bolamu ya motu pe tolobaka motu moko te na mokili azaka na bolamu motu moko pe te na mokili azali kaka na mabe akoza na mabe na ye mo boye songolo mais moi bolamu moko boye pe ezali tolobelaka pe bolamu wana Patrick Bekam aza mosantu te aza na mabe na ye mais aza na bolamu pe oyo ngai na appréciaka kati ya Patrick Bekam premièrement azali respectueux azali un jeune petit aza na respect voilà et puis asololaka na ye malamu asolaka malamu à part kosola malamu bato po basololisaka ye malamu mingi mpe baya koplaide mpe po aya mbala oyo eza Patrick Bekam te eza matu bakana pe te nano azwi ide ezali bato na ye aza na ekipe moko monene na Luanda bango baza komotive kwa docteur musique elali bato ba misie bazoya te misie na biso pa aza wana tala kaka docteur aza mwana na kotanga kombo Maître le Petit oye mo pa bwaka Maître le Petit follow le contact d'artiste Maître le Petit donc ye abetelinga ba 1001 tour azoyaka kaka tungsanga bon likambo te na osepesa yo akoyaka na suka mbola voilà pourquoi Bekam aye donc on nga nazwaki déjà moi décision moko boye na robeng mikolo nazwaka repos na bisaka yo pe na robeng sana no mikolo ba musicien ya R2CT mais maître te mpia ekotela ki bango peut-être ba mpia ekoti na Angola ba producteur ba kimi bon mpia ekokota nango na Angola mais ça na bato nango ekotela ba producteur ba kimi ba poche tikali vide bo robeng ça ba musicien de bon ya vous moi repos c'est pas du tout ça c'est vrai que crise est dans le monde et l'Angola est hors crise wana te crise wana penza pesa alors pour baloba no crise ya ba producteur na ndimite producteur na ndimite nanga na bi poche ya tudi luté par exemple pas na mbongo na ye yo yebi poche na ngai te bon ce qu'on a zobengisa imbongo ce que tu as puis on doit penser ngambongo donc linkoloba so crise ezali ba producteur bakoloba pe que crise ezali na mboka merci crise ezali na mboka donc crise na mboka surtout na bato ba oyake no po ba ya ko vimbisa bo soki par exemple yo ozana poso ta la concert ozana susono ta la concert mozana mbongo to boyande okoza na billet ya pa fona vanda fona mela mwa bière moko boy mo so ma bière ezate ovanda ndako siko producteur ni na kosala akobetisa musique to miseni na lia koya aya beta musique 20 personnes na salle donc na sens wana ndimi ke crise ezali voilà na sens wana ko ba no crise ezali mais on va kenote matubaka na za na mbongo tabeng sa Patrick Bekam c'est archi faux matubaka na za mbongo te na beng sa Ferregola non matubaka na mbongo tabeng sa héritier abeng sa Fally Ipupa no mbongo nezali mais on a hôtel na kozwa combien de retours combien na kozwa siko de retours c'est ça le problème mais mbongo ezangi te merci je crois docteur a expliqué la question botunaki biso pourquoi ka Patrick Bekam alobi donc ezalaki kutu pena idée na ye principalité ya linga continuer à répondre na yo azali nango peut-être ko relancer na 2025 mais ba fan yango tozolo beza pe musala ya ba groupe o ezalaka ba spiritus baza na Luanda Jacques Bazola biso ba mbote belé boza awa ba Samira bazali awa boze belé donc bino pe ba warrior bazali ba gola pe bozali donc ezape rôle na bino ya koluka hôtel ki artiste na biso so yete beneto ko no producteur to sola na ye to faciliter les entre producteur et artiste yango euti ko le classico na arrivé ya Patrick Bekam il y a un monsieur appelé Maître le Petit Fololo ye penza muta bango betela ngai kwa zaka ngai e moko ali ka pena ngai voilà donc le Petit Fololo ye muta beti penza c'est pourquoi donc ba misupe bako sala ka le même d'abord sala ka ba réunion te bokenaki point bokena musala bino pe yango yo boyebe bosolo ina producteur bozoli artiste na bino marché et ça les pe ça va
lancé bino na ba dédicace ka ndenge ezalaka. Merci docteur, en tout cas toza wana tosalaka na émission awa. Émission wana ezalaka tellement suivi, je crois. Mais les aussi ba continue na j'aime na biso ba komona ngo façon italemaka. Masolo a fait rigola au premier temps ba Gaulois qui fait rigola à kozala awa au lingo betsa na 11 de novembre. Et ça biso déjà que l'isole zala kutu ya depuis netikamo mukemo be kutu pesa mara déjà, il a fallu finaliser ma solo. Mais tout le monde déjà la fin de l'année awa beka mutaroya. Donc année o esimbité. Si ko l'isolo entre docteur. Bon, groupe matubaka na filouche na fait rigoler comme wapi. Bon, nani na lobi esimbité. Tobi année. Na uta woloba le 31 boza na surprise. Na yebi soki pesa pe surprise a fait rigola. Mais na lobi te keza super rigola. Mais na lobi likamuna uti koloba awa yango yo. Mbongo te ezangi peut-être na ba producteur. Bon, na tangi ba producteur nyose na lobby, surtout ba betisaka ba musicien ba uta Congo. Mbongo te ezangi na docteur Matubakana pour conclure l'isolo na faire. Mais na uti koloba. Si moi je dépense aujourd'hui 60 000 $, na uta la marché ndenge ezali, est-ce que na ozota 20 000? C'est ça la question qu'on se pose. C'est ça la question qu'on se pose. Mutabana na kala salaire à 2 millions de kwanza. C'était 20 000 $. Okay. Aujourd'hui, qui gagne 2 millions de kwanza, Zaku, tu attends 2 000 $. Salaire, on est matité. À perdre 18 000 $. Donc, pouvoir d'achat est qui. Si vous avez bien que ça fait rigole, on a dépensé 70 000 $. Par exemple. On a commis 10 000. Donc, on a 60 000 $ na boaki na mai. Pour moi, on est lequel ngai. Le docteur Sala est là sans intérêt. Non, sans intérêt, bien sûr. Non. Bien sûr, non. Bien sûr que non. Pour le sans intérêt, c'est faux. Tu peux expliquer en cas. Na lobby, na zalaka na ba projet futuriste. Parce que je suis un politique. Ok. Le logo simba. Na ebi que non. Question que tu simba le lote. Na ebi que non. Patrick Bekam Azawana. Nabi que papa ya Patrick Bekam Fabregas Azawana. Nabi que monsieur Boy Azawana. Na sala déjà boy. Yé pas ebi que non a dépensé déjà pour nangai. Ngala zo que ne par exemple na propagande moko boy ya parti nangai moko. Parce que c'est mon souhait. Ah, mission balinga mingi na Lunda. Na meme na Lunda ngene robeta en plein air. Abeta batu ba songolo na ba ebinga na ba oba ebinga ite. Nga na mati na podium quelques minutes 10-15 minutes na sopi meeting na ngai na zongi na ngai. Batu ba moni ba image ba zi ba drapeau na ngai ya parti na ngai ezoko pepa partout. Image on etamboli ezali bénéfice pour na ngai. Non na lobité que na sala ngo sans intérêt. Ozomona intérêt zane ya lelo te ya makambo mususu. Mais aujourd'hui crise oyo l'équipe mingi na bato. Nga na yiko ko sala makambo pona volonté ya bato te ou bien pona komila kisate matubaka na yeba na déjà. Matubaka na azali na mboko. Matubaka na azali na mboka na ngayo. Nazali entité ya l'état na mboka oyo. Donc naza na posa komila kisana mutu te. Walingo yebanga ayebi walingo yebanga c'est son problème. Toza jour mususu yo lobela kaka la personne ya d'autres na to lobela ngo jour mususu. Poto comprendre na mara mususu za ko itsa oya ba politique. Toza ngo ma jour ne mususu to lobela kaka docteur matubaka. Pourquoi docteur? Pourquoi boy? C'est ça. Donc par rapport ba Gaulois au Bolanda biso masola fi rigola ezana ngo. Bazala toujours na yo tozo luka ba opportunité ya malamu. Okay. Docteur Matubaka na zala bien. Bagolo bazala bien, faire rigola paye mon quoi zala bien. Pour y on peut se pélater, bagolo peut se pélater à yaboye. Bon, to bêtisier na stade déjà par exemple il y a 80 000 places, toujours à 10 000 places. Donc ils appellent kilo pour na yemo ko artiste était et néanmoins pour les producteurs. Donc Matubaka na bandaki production ya Okaba. Et j'ai qui na bêtisier ba musicien ya ofele. Na pesi mbongo na pesi biloko men nga nazanga na revenu moko te ata batie basala eza ba musicien na biso awa batie porte ya bango moko bango talanga nelo te mais pour le moment ekoki menanga na bimisi 10 000 anazo ata 10 100 ou bien le 10 000 wana 10 000 wana 10 000 wana ke zonga voilà
Les contrées, je ne le fais plus. Ok. Merci, hein. Je crois que tu as l'habitude de qui Nasuka. Avant tout, un message, pourquoi la mission na Luanda? Aussi longtemps, oui, Jéza, Bambanza Kongo, Ezali, ils ont la place où on peut Luka. Que Patrick Beckham, Tom Tuninga, Bima, Boina, oui, je n'ai abétati. Vous avez mon donc pourquoi pas que Luka Pena, que tu na oui, je vais concert, moi, je vais oui, na Mbanza, na éviter ceux qui va idée, on a fait, aux années, peut-être, 2025, Negoya, ou comment? Bon, La province, les ont dit, tu vas savoir un projet dans les zones du thé. Ok. Bato balobi, bato yango banani. Nino bango bakopesa na mutu amema musicien par exemple na wiji kona. Alors, ceux qui battent moko qu'on idoneidade comme nous disons en portugais. Donc battu moko bazali na responsabilité moko na mboka wana. Ba yebi réalité profonde ya mboka wana. Ba contacter biso, ba pesi biso ba garantie on peut le faire. OK. Et ça comme non kaka ote, l'une des futa. Alors yo pour non. Même tu ne peut pas faire des choses comme ça. Donc ceux qui ba gens commerciaux, il y a province mobo et songolo ba contacter biso officiellement, je dis bien officiellement, ba pesi biso ba garantie ya comment ba laksi biso pe misala ndezo sale makuna ni nezo senga te. Bien sûr qu'on peut le faire. OK. Kaka na malobaka ya batu te ono lunde zo futa. Ote matadi zo futa. Ote kamanyo zo futa. Toke na Kinshasa na kamanyo. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. OK. Mutazo mbongo na yebisa chabu esiko oyebite okenda pena note ata na kenda wiz ata na kenda bengela na ba mission na nga politique par exemple na yebi na mission ya na kende wana na texte ba billet boyo bien na tia champagne na $50 tu vas sur champagne na $50. Je ne sais pas. Donc il faut agent moko commercial ya mboka wana apesa biso ba garantie ya la biso makamona tamba. Je t'assure qu'on peut le faire. Ok, merci. Un message de l'équipe de Botuna Ibiso, Boza Bon Ambaza Congo, Boza Bon na Wish, Boza Bon na Lunda, Bokine Docteur Lobby, c'est simple. Donc, il suffit qu'à na niveau kuna organisation, délégation, ye solo li, ba lagisi maramunios, ba yokani, ba signer contrat TV za radio te, maramouté généralement ba preuve, ba signer pena maramunios, bazana bango prêt, pour na comme musicien, ba province Oyo, Bokolinga. Maintenant, pour notre aussi, ça concerne à partir des cas bien et ben non par rapport à montant tout ça parce que t'as pas commis trop l'écolo. Non. Oya ko la palanga ah 6000 à vos côtes. Non. Billets ça déjà en vente. Ça va pris la minute billet tozana 20% de réduction dans son billet le lobby. Ba billet ça déjà l'unique point de vente pour le moment ezaka awa na la référence 6 sur 6 na palanga. Donc billet normal ezana 4000 kwanza. 4000 kwanza. Normal. Ils en a 4000 kwanza. Batu ndeko tikolo babazo ba non, VIP le qui cher. Mais batu bazo ba cher par rapport à quoi? Cher par rapport à poche na yo ou bien cher par rapport à dépenses on a dans salle. Ainsi par rapport à poche maintenant. Bon, ozana poche ya kwa kufuta 50000 kwanza VIP. Somba bien ya 4000 kwanza. Otala no kaza. Dans la minute, tu vas VIP consommer $50. VIP 50 000 kwanza. Mais tu as un VIP mususu ya réserve. Réserve za likolo. Wana kozala likolo ya 50 000 kwanza wana. Wana eza penza tellement fermé. Et puis à bar aberto comme nom du Semush. Bar aberto. Donc bakolia nde balingi, bakomela o nyoso balingi. Prix na ngweza mususu. OK. Merci beaucoup hein, je crois président va prix en wana, ba prix normal pour un concert à Beckham. Quel que soit le 27 ou le 29 ou le 1er, et vous aurez 4000 échanger. Donc, pour trois concerts, on a moins précision, ils ont moins boyé. Et l'ego va être sur bien 4000 lélo, nous, au côté, on va concert, ils sont 1. Donc, chaque concert, ils ont habillé dans le 4000 pour le concert à et puis bah bien on peut avoir couleur différente ils appellent la couleur exactement ça bien bombi bien à chocolaté fitana chocolaté pas on ça les jours suivants non. OK. Je crois détail à moi tellement différent. VIP 50 000 et d'autres précisions trop toujours de tout ça awa. Mais non, il bien sur les kamususu le Jami a pas dit quand bazana 4 organisations bango pe mais basengaki ndimela ki bango to ça la VIP mususu ya bien pe côté wana kuna nde bozomona. VIP wana ozala 25 000. Et ozala 25 000. Mais ça peut bien, ça peut très bien. Ça peut VIP à 25 000 kwanza pe ozala. OK.
tobongisa ngo penza bien et puis ekozala na ba entrée facile teke muta utine soki wapi À asauter côté, à côté boye. non 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 Bato bazala à l'aise, place bato kwa bazala bana. penza à l'aise elingi koloba te lokwa totie VIP moko ya moke ya 25 000 kwanza ekozala négligé non ekozala penza VIP Na niveau nango ya na 25. niveau nango penza Mm. donc ezala penza bien Ok. très bien. Merci beaucoup, hein, je crois. Biso to yosa musala to yaki to solana docteur poto soit penza ba précision ba détail je crois to lobeli pena ma munyo ba question tout au bonheur mi tout na ba parler to soli yango docteur na invité dernier message pour na mukola lelo pour émission lelo je sais que za émission sukate pour si to comme le 25 décembre zanan to rozwa na ka o bezo kozala to ya oza ba détail tant pe ba date o yeba na ya arrivé à groupe to ya osala pour to yeba et puis biso j'ai mis dans TV to za là toujours hein boss de Ondinga Docteur Matubaka na yo tozana tozana biso soki Docteur Monique promotion j'ai mis dans TV zawana oyebi kaka numéro boss eza numéro secrétaire pe zali pour na kosola par rapport à ma solo tozana biso matériel pe des zali oyo sa couverture dernier message pour na yo Docteur Matubaka na Bon, mon premier message na rotinda na patron ya Gemidor TV. Nazwi yo pareil ya ba concert nyonso oyo mpona publicité. Yo futelanga publicité. boss Donc, de banda kopanzela ngai Gemidor le patron ya Gemidor TV. De Yondinga. Donc yango wana obimi patrocinador na obenga Pati Bekam mpe abwaka yo. Donc Gemidor TV obimi parrain ya émission parrain ya concert ya nyonso ya Patrick Bekam. Voilà. So bosali loro nyonso botindeli ngai botinga ba sport nga vena tindela ngai comme ça to panza kayango. Bon, deuxièmement na rosenga na ba mélomane nyonso ya balingaka bonne musique. Et particulièrement na ba oyo ya Patrick Bekam. Keno mission na bino azoya. Ezali toujours fierté ya RDC. Okay. Fierté ya culture congolaise, okay. Fierté ya musique congolaise. Okay. Bizali mingi ezali na bandeko na biso ya ngambo kuna ezali toujours ya séparation. Okay. Donc o ezali drapeau na bino ezali en os. Ezali culture na bino ezali en os. Ezali musique na bino ezali kotombwama. Okay. Donc plus que boyambi musicien na bino. Plus que bosungiye donc ezali culture na bino moto ezali kotongwama ezali kotombwama. Donc nasengi bino maboko nasengi bino encouragement. Okay. Bozala toujours un esprit à critique mais bozala pe mingi na esprit ya kopesa ba conseil ya koloba ke non likambo oyo soko sali boy peut-être kozala boy en avance. Okay. Enobo luka muta ko na libulu sima na boloba omoni ya zala kaka boy ya zongisa kaka boy ya sala kaka boy non boya nazali awa et to sali base penza wana kati la référence. Je suis là à tout moment. Alors boye ozana makanisi ya kopesa na oyamba na solaka na mutu nyonso naza tellement simple plus que la simplicité quand même. Okay. Message nanga suka na ba les amis à Patrick Bekam o bazali ko sala déjà part ya organisation na lancer message bino pesika bozali bozamalam mbote na bino kionemi na batute bozala toujours humble. Ote biso toleki bango biso toza muke non biso tozwa musicien na biso totombola ye tolakisa ye na bato toleki na biso bato te bato miso mpe baleki na bango biso te me nde tolakisa kaka mosala na biso nakozanga kopesa sikoyo mbote na mama madame te mama Godette Nzikisi sikoyo ozali na Londres bambote na yo yango wana papa yeyo alingako mingi mbote na bana Nathan, good morning. I love you. Mbote na bino banso Bible inzoko esiko zali yeba ke mission no poli minga zali ko ya Bible inzoko le petit aya na ye singa famille benda na kasi kata na gate na sengo ya okota na organisation ya arrivé ya Patrick Bekam parce que ozara pe na ba idée malamu mbote ya suka na mama Gracia esiko zali mbote ya docteur Matubaka na pe yangwana mbote ya suka epa ya deyo deyo na zongeli toza na posa ya aide na yo na makambo etali publicité. Vraiment merci. Merci beaucoup boss de Ondinga en tout cas
nayebi kaka ndenge tosolola Dr Matubaka na bwakeli biso charge eza problème te wana lisolo ekokende nango. Merci na yo Don Bernard, ingénieur Don Bernard en tout cas na sima caméra. Merci na yo pe docteur na opportunité au pesaki biso elo mokala ngina bakisa muke o permettre ngai na pesi bino autorisation ya kozwa exclusivité ya ba concert nyonso misatu. Okay. Mais avec une condition. Okay. Bozwa exclusivité wana mais ezali po bopesa ngai bino bozwa miloka bandambo bosepela bana otaka na ba chaîne na bino mais bokozwa exclusivité nyonso mais ezali po bopesa ngai. Merci beaucoup hein. Masolo déjà wana donc ta fongo déjà porte Masolo je crois secrétaire Isabella Carolina a contact na Dr Matubaka na boye bandeni ba osola. Dr Lobby déjà Jemidor TV et Osa Musala wana vidéo nyonso groupe Matubaka na influence pour la poste intégralité ya ba concert wana biso roza bandam to kotaka na chaîne. Je crois secrétaire Isabella Carolina to yana opinion na référence 6 Dr Pamona yo ayibi que to na secrétaire maintenant amona été amona yo solola te bandeni makambo yekende. Merci voilà où tu es ensemble te bela to pesa rendez-vous awa to yo kutana docteur. Merci hein na bino bato bozaki bongo branché na Jemidor TV ba le biso awa l'église au milieu du village biso beta masonyo soto sola pina pona mamutu. Donc tu as passé message hein toza awa to zonga to lebelon toujours merci na boss de yo place Holanda biso merci na bino nyonso bo l'équipe tellement ébélé sur le temps ba kombo awa. Merci na yo le balobi mukeso ba de soba Hervé mukeso ba de soba bango bazala wana staff à partir de quand na mona ko na affiche Hervé mukeso ba de soba uza wana ba partout gigal staff à Patrick Beckham to kutana to solola to bongisa mamnengo osenga. Merci l'ingénieur Don Bernard ozana sur ma caméra, merci na yo ingénieur Patrick na mambo en tout cas Jemidor TV balobi ya bien zali. Bye bye. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Jemidor, oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo, Jemidor, la chaîne par excellence.